Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Follow la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Scramblé on the beat. L'adorateur MP3 Schlap nakoma molongi kaka boye sepo na yeso nakoma kobina bina boye sepo na yo elombe nakoma molonge yango tika na yemba kayo yeswe. Reconnaissant, j'apporte un chant d'amour à mon Jésus. Bon l'amour à sala, yango tika na yemba nga Dawide nasuka mboka directement yesu ameminga ya wana mesa ya bokonzi samba bongisi vyoyo abongisi linga vyoyo amawina. Bonjour fidèles internautes et bonjour bana monde entier, bonjour na bande kotu au bon na biso asenet pour moi tu psaki bino to yaki musala to sala pona bino na bato no bo s'abonner te bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso sur la vérité TV plus au tu psaki bino to no betle bino indusa la vérité to no psaki bino la vérité to no sola na banka et musique congolaise to no sola na banoko ya Panama to no sola na banoko o bavandisa indusa to no sola na batutu prévenir le to na grand prêtre Aimbi trop accrocha parmi de grands musiciens en boka na biso mo te bimiseli binoye po te biseki bino awa to bondo solo ma solo za la réalité awa to bondo la vérité en musique congolaise ma solo to itali ba comédien ba joueur moi politique vite fait ba prêtre ba saper ma mutu to bondo beta indusa awa le to bimiseli bino calé côté musique Suzuki 4x4 to to me ko de côté to beta ma solo za ma trop ou bien c'est biso chance na bato ba otala biso ou me ko partager biso et on ça la biso soukana bien ba partage na bino grand prêtre bonjour santé na ondeni santé ndemo na Jésus Christ parce que za frère nanga Prince Matundu vraiment na habité ce na lobanini et pas nzambe mais santé a bien côté boulot ko évoluer zandeni to komi na niveau nini ozo sala nini ozo bongsa nini pona ba balinga revoir non. Ouais, j'ai préparé un maxi single, Faites entrer l'accusé, que au mois de décembre, je crois le 16, vous allez danser et voir le clip de la chanson Ni Vie Ni Koni, que j'ai chanté pour l'honorable Alita Chamala. Vraiment, j'espère que vous allez aimer cette chanson, mais je suis en train de mixer notre générique, Faites entrer l'accusé. Et après, je vais mixer encore la chanson Amourelle. Donc, dans le maxi single, il y a au moins 5 chansons. J'ai fini au moins toutes les chansons. Il me reste au moins 4 chansons pour faire... 3 chansons pour faire le clip. Oui, ça quand c'est album, non? Oui, c'est le premier album Nangai et deuxième album Nangai à vie. Le premier, c'était des comptes finales à 99, quand je suis venu chercher mes papiers. Et ça sera ma deuxième. Mais pour un 8 ans, 99, ça fait plus ou moins 20 ans. Aux 8 ans, on vend à 20 ans sans album pour nous. Tous à pressé na batute. Tous à pressé tam sozobe la obiobi ke kufa. AJP na ba fanatique na onde pe. Lobby wendo azaki pressé. So tuni album wendo asala tam sozala ba 3 4. Mais azaki wendo. Toyeko bina ye koyoka ye. Tolali nzala solo likola banyanga la kata ayemba ngokala tango azala biso to génération na été promotion mo na été donc ça veut dire so moni muto osala ba pressé yemba album ebele na vie mais suka nango o mona geta azo sala ngo po yebi geta msa okay kalate mo ndambo atango nzamba pesa Suzuki na yebi ke na okene ka ndenge bakenda kaka tete okenda ngo ifomi yebate ya omo na osala ndamu na za pressé na mutute Michael Jackson asala album après 10 ans 15 ans azayi peka à danger donc muna muto ayebi oyaza mais na oluka na yeba te ke banani baza banani te
Mais pourquoi biso ba congolais to copier grand mon pas Koffi Olomide o za père na musique to ko lo ba za papa botu na musique musicalement parlant za papa botu mais biso ba congolais mona olo copier papa na ozo lingo copier papa ya baninga et puis papa ngo ozo lingo copier papa ngo ayebi yo peut-être clapé ko yeba peut-être mais ozo lingo copier au pesa un exemple et album soki na kena na Koffi Olomide abimisa chaque année ya on a lobby Koffi abimisa chaque année za Koffi Olomide na bi mabete Michael Jackson na Michael abimisa après 5 ans ou 10 ans ou 15 ans abimisa album pesa lika à succès na lobaki na sens wana na kena sens ya congolais parce que naza Suzuki ya monde na Suzuki ya RDC te so na Suzuki ya RDC peut-être na ko répondre na zonga na sima pour na Koffi mais tout le monde sait d'où vient Suzuki. Suzuki vient derrière Koffi. Si il n'y avait pas Koffi, peut-être Bissouba Suzuki te rose à la péter. Et on a lobby donc on a lobby de façon normale. Actualités obligées biso bat internet pour Hollande biso bat ya monde Hollande biso bat gacho noble douve moine Hollande biso bat kanklo kankonde diable ya tornade Hollande biso yande kono héritier Watanabe vidéo. Est-ce que peut temps dans vidéo ya frère na yo jeune frère na héritier Watanabe. Ah tozana miso abatu nga vraiment lukutama bien na mona na ngango mais lobelinga rien parce que azo yemba te ana podium te nge pas héritier Watanabe que je salue de loin la Pulga je te salue meilleurs vœux et bonne fête et bonne année 2021 donc on appelle sur vraiment vraiment merci nanzembo salakiwana mbilinga Bilinga chamale mase bilinga ngana oyemba na koloba na héritier pour na musique mais wana eza neti vidéo donc faut tout na bato basala cinéma parce que ngana ko sa ele cinéma ndena ko lobele cinéma te mais lukuta mabe na respect ya musique ngana yebi yalgo tsoko tuninga pe kamba politique moi je suis à politique donc na ko répondre te cinéma na ko répondre te parce que wana ya cinéma so tuninga pe football tam so na koki ko répondre parce que na linga football mais na beta ngote mais ape bien te donc na opesera conseil to tika relaxa ba image wana to laxa ba image ba concert ya ba studio mais conseil mso c'est à relekeza te c'est juste quoi impression par rapport à actualités obligées biso to ko souta ngote tout est comme na papa na yo na vie na yo Koffi Olomide na TV5 Monde acoustique. Ah oui, que ça les fanatiques nous bien comment on a encore permis de Koffi Olomide. Babenga kio bien yemo babenga kio bien M sous Gibson ta ça le message bien yemo le grand pas azena pour savoir na yo accompagner na concert acoustique émission acoustique je m'excuse. Ya on a lobby total loba Michael Jackson ozongsenga na Koffi Olomide dozongi peka na ye. Ena na loba boye na kopesa d'abord merci na Judith Massia exotique alimentation générale juste à la gare de Savigny sur Orge. Vraiment, on a passé d'abord merci Naye. Pourquoi? Parce que elle était parmi les gens où il y a Ibisa Inga Suzuki qui est répété na Koffi Olomide. Si ça joue Bobeta na TV5, Bobeta na TV5. TV5 est là au Zénith, c'est à l'Olympia. Mais et là, on se retrouve à Simara et à TV5. Au moment où on se l'équipe Bambongo Bozora na Olympia. C'est ce qui s'est passé. Na Zuipé, papier caca noir blanc. Tout bête na TV5, na côte ici, na Spedidam, na Sassem, tamsu yango désolé sabiso mo mikolo oyo. Donc on a fait ça pourquoi? Parce que au monaki Gibson, au monaki Suzuki, au monaki Modogo, au monaki petit nabiso J3, toloba Sikoyo, Binda Bass, Ramazani. Question de chez Anan. Ana Koffi Olomide na kisasa. Bien sûr. Tokoma. Question de chez Naozonga la question na minute oyo. Donc toloba lundi. Je crois mardi. Binda Bass, Ramazani. Bazana kisasa na Koffi Olomide. Ero ba na braza ba to kata bakati. Bazana kisasa faut ba na concert na kina po ba ikatsa ba gebeta na braza. Ngana lundi ba on a répétition au ba sala hier. Hier mais ngam moni ba on lelo ba okatsa braza. Donc yo moni avanga donc lelo. Ya on a na lo baboué. Soko moni ba uti poto ba kena Koffi, c'est que Koffi a soumis lo ticket. Donc moi, j'avais pas la proposition pour aller tout de suite là. Non, donc j'avais la proposition, il y a une proposition, il y a anniversaire. On a un anniversaire, il y a qui ça. On a un anniversaire, il y a quartier la Tenakin. N'habitez sur l'année passée. Année passée, c'est un anniversaire. Tunio TV5. Nani Abenga. Anniversaire.
après anniversaire omoni biso siko na TV5 donc soko moni liyeboboti na mabele c'est que mokolo bilanga wana ye mutabimisi liyebo na mabele biso bato bimisa rango te donc ça veut dire quoi soko moni sur la TV5 on m'avait proposé c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide m'a proposé. Je salue aussi son frère, mais autant à combattre par un musicien, il a proposé à Ingaï. Après, na solo lina mère Judith Massia, a Ebisinga habité Suzuki, il faut okende. Na solo li penavie, ok. On s'est répété lundi, mardi, mercredi, au pemi, jeudi, au petit concert. 33e anniversaire, il y a Quartier Latin, ça. N'habitez pas na yo Koffi Olomide za papa, n'habitez pas mamé zaranani na Quartier Latin, autre comme on a après Koffi Olomide si Quartier Latin, c'est grâce à Koffi Olomide après Koffi Olomide zaranani autre comme benga maman musicalement parlant. Et après Koffi muto za raté. Donc Quartier Latin za mwana o ezanga maman. Nana loba boye non nana loba boye Koffi yo to loba tenga lobi siko. Koffi Olomide aza Koffi Olomide. Donc aza papa aza mwasita mobali. Donc Quartier Latin déjà moi si bino de bana nga mwana liboso soki ya liboso te oya yebanaki na monde na Quartier Latin za Suzuki mwana liboso pa ko rozali alwa vie na nga Junafa ba Laji ba Lodi Mukaba baza ba vie nga na kutaki bango avant ba vie do a Congo ba vie comment on appelle vie na biso fofo les collégiens wayemba Jésus Ntsakala de Londres, Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Michael Jackson, Michael Jackson, mon kakat. Ya on a lobby. Mon killer mon vraiment boyen. Na zui lelo na regretter. La vie ma beboyen. On zui ya mingi ba lobby moyeke. Kozanga pe ya mingi. Na bakoma kita se bon. Mi kumana ngani sona pese pa na yo ndiawe. Dirige vinanga. Dona kuta batu. Na mona bango yango moni penga pe na zaga moto donc ça veut dire Suzuki aza mwana liboso ya Quartier Latin reconnu officiellement maman c'est Quartier Latin papa c'est Koffi Olomide pour mieux parler et ça les biso soukana de le plaisir nous anini ko beta ndo beta na Quartier Latin et puis Quartier Latin za lelo toujours encore et toujours vivre kitoko na Boston Koffi Olomide ezo kinde pe na ba condition mora bien vers au bunda toujours j'ai poussé mais azo bunda vraiment n'était jeune garçon plaisir nous a rendu comme on a Quartier Latin za en vie et puis na vie na bino Koffi Olomide aza toujours dans l'actualité azo bunda ça va fort pour Quartier Latin za toujours Quartier Latin à toute une question na ba sous question mais nga za la réponse moko pour la Quartier Latin nga vraiment na pesa merci parce que année passée na kotaki mwana nga ya suka azana 18 ans na université a osala architecte aéronautique donc pour moi Quartier Latin c'est ma vie. Pourquoi je dis ma vie? Parce que ce que je fais et ça li ke bana bakoli et là on a oluka na Quartier Latin za ezata et là on a ozonga na sima na Quartier Latin pona zwa lisusu ezate. Bravo parce que ça famille oyo pesa ka chance na mutu vivre na lolenge oyo alingi et là on peut na sepelaka parce que oyo azara liboso na Quartier Latin ba respectaka ye par rapport ya bekipo ye pe mibale on se respecte bana mama liboso na bana mama mibale ba se respectaka à part kaka bana mama mibale ba respectaka ta mususu frère na bango te oyo abotama na famille na bango ya mama mibale. Les Arabes, peut-être ils comprennent de façon normale. Est-ce que vous avez une ambiance, il y a un extrait, un flash, un vocal au Suzuki, au symposium na Quartier Latin, na voix no ekitoko o ba ser ba na biso ba sepelaka na ngona ba na ba noko ba sepelaka na voix no bon ba extrait vite fait bon ba vocal moi 10 ya biloko ça na Quartier Latin to profiter pe na occasion anniversaire il y a 33e anniversaire il y a Quartier Latin na profiter na dédié émission on a Elodie et Fefe na Hambourg la puissance elle est puissante très puissante moi si Hambourg maman Poli Lumumba na Suisse na pesimbo te na moni Bigantsumbu na Suisse na moni Blaise Zibo Manzambe na biso na Suisse et to profiter na voix na to chance lelo na internet à mettre na kosenga ba oyo babandaka bolingo ya sikara tango nyonso mobali kobetaka mwasi na ye fimbo
mwasi pe lokola azwa monoko ya mama na ye akofinga mobali lokola kutu mwana ye abota ngani dembo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto naleli mingi mama mashiro kifaya na baina nous ya liboso. Donc ça veut dire quoi? Nous quand on chantait, on donnait aussi la possibilité aux autres basa la paix. Mais lelo oyo ceux qui ba oyemba ozomona te yo copier nini po bakisa nini. Boye de pe bisote ba chanter wa danger ya lelo. Ba oyo de bisote omona ta msunzembo ayembi nete kokaina oyo elanda. Oyo mususu nete kokaina oyo ya muninga. Donc c'est comme si boyi banaka muziki, boyi banaba ozo bo changer ka ba phrase. Ele ni mulange mwiye filiga ntangu amuvila muyaya amuvila muyaya mawe mie bablogo zango simple to naviguer kaka bat ba osepe na ba palit awayo okeye Valentin Mbope pesaka taelaka na mukulukulu na koyara mobimba na ngai yo susetongelinga nzoto Prince Matundu bolingo ya nani ya balekere bolingo ya Nise Pedro Gigi Vedao apesinga atayanata Matundu te mawa James Kandai James mais lelo obi que osala ba fanatique no mabemoko oyo moko kanisa te otika bango na posa okenda olimo tana siko 20 ans passé ozozongela bango na single obi que niveau nyoko la ba fanatique na yo mais bité comment expliquer siko ngaza na ba fanatique te mais naza na ba Suzukiette ozo ba fanatique baza bato yo lelo yo soko yembiye lobby kuluka ete ya luka yo apesa yo po yemba ye parce que soko zobela ya luko na ndaku te. Nous avons notre défunt frère Babi Andonga po ya poto na seconde mais il y avait pas des gens qui ont l'amour parce que on est inconscient. Les moi je vois asali clip Prince Babi asali clip babenga on est so sanga na Ibrator featuring basali featuring na Africa à Librator petit no Ibrator ebi na kombote ya on a la question ezaka ba petit ba isika na basima bakanisa biso to yebite ngava na poto na ebi na ngama mo mingi pe na te na tangi kutu kombo po na mona clip na tali na moni mwana Prince Babia mais yobi Ibrator nga ebi na ngate mais comme on est Ibrator to respecter payer po aza papa famille pe aza pe tamso sa makamuna epe na ndenge on respecte si quoi za Dubai to pe sembo chanter. Bonne année, bonne fête, joyeux Noël, Yayope. Ibrator. Ouais. Ibrator Piana. Ibrator Piana. Il y a une zone où on a minute oyo. Biso zaba Suzuki 4x4 parce que donc année prochaine Suzuki a ça 30 ans de carrière. Oh yaya, ngana bandi musique ban mona mukete. Nga koti quartier latin na 89. Nazaki na ba 16 ans. Ngana ina poto na ba nene na ba sel minga beti na poto ndeko nanga mingi pe ba beta te pe ba beta te parce que za okangama ya lokula détour ya New York yebsanga détour wana yebsanga ba ba kene États-Unis na 2001 2003 ba boni yango te ya ona zolo bana beta na salle moko mon ngana e poto le 27 septembre si je me trompe pas le 24 septembre na ye poto nanga liboso 1991 91 na ye poto nanga liboso ça fait longtemps plus ou moins 29 ans na poto 28 ans ouais o na ye nazo ya poto na ozonga exemple mais le poto qui na mukuse on a ba souvenir mo pena ya malamu o yu pena Suzuki na musique na quartier latin ti lelo pena o lelo sokozate bano bakokanisa nango na musique na 30 ans ya musique na uto tangela yo image ya Suzuki c'est quartier latin a fait la voix de Suzuki c'est quartier latin Kofi c'est le patron des quartiers latins quartier latin c'est la maman c'est la maison au place mutu to a profiter car pas maman pour maman bongo aboko la bana nyos ata ya mbanda oboko la ça veut dire quoi souvenir nanga bien nazwango après quartier latin. Pourquoi nous avons appris quartier latin? Parce que je suis Suzuki. Dans quartier latin,
mukolo ndako monika ya to so la rappelle bien moni tant biso to beta na quartier latin il y avait famille ya mutu oyo zo tunanga ka kolo quartier latin na ndamo na ninga zo expliquer ba danseuse abo tungisa mwana nga mutu moko ta kobonga na quartier latin na zo sola on sola na TV mutu moko ta kobonga na quartier latin yebisanga kobonga nazo solo la kobonga c'est quoi pour moi nga pas na kobongela te chez moi tant sou bat musuba ko bisa wa bio Suzuki umela nga bate umela te alors mutu moko kobonga te aussi noter soza na quartier latin merci buti ko tungisa mwana nga buti ko tukuna ndeko nga mutu moko kobonga te mutu moko kobonga te biso siko to yonga ndera ba 94 on a mon Koffi Olomide mais ça fait déjà retard. Comment on mironne des oreilles. Mais je ne vais pas comprendre d'être au Kende. Bah, il y a ça là, non? Tant que l'on est dans le quartier latin, il y a un cop, na monsieur Simon. Simon. Le meilleur Camerounais. Jonang Law Simon, que je remercie de loin. Joyeux Noël, monsieur Simon. Vraiment, à signer un contrat intercontinental. Il y a un monit, na yaki kobe tapé Zénith, na wenge BCBG. Yamukulu, Jibem Piana, que je salue aussi de loin, papa chéri. Donc ça veut dire quoi? Ngana bandi somba lupangu après. Pourquoi après? On a 4 quartiers latins sur retenir des Suana. Donc Moutonio soit dans 4 quartiers latins au Bongati. Balobagi ndengwana. Balobagi ndengwana mutu akobongate. Botiko tungise mutu pa akobongate. Abongisa pe mutu te. Ngai Suzuki na bando bongsa tout batrou nanga ya vie nanga après quartier latin. Ta on a sali des comptes final album nanga ibakimba nanjila ba bonne idée ba usurier na banzembo ebele ya ona kendaki na sombi lupangu nanga waneza ya ngapeta c'est pour mes enfants. Après ta on a sali fort de to vana na ba poto Peugeot Citroën somba pe moi deuxième les lots to ande na mabele soki to tongi yango bien ko m'appelle lobby troisième. Naza pressé na mutu te mobutu akufatika mapango boy na kisasa tamsu zéro donc tous en a ba fierté na mukili na lobika pona loba parce que batu mingi ba mona ra so lobite netika ozo kufa po belé ba loba pe pourquoi on part à Kinshasa pourquoi je pars j'enterre ma mère je reviens na sengi mutu édité na kisasa à part na genda rota la vie na redi à Messi que je remercie kulutu. Merci na acte sala ki tango maman nanga kufaki Elisa Mafuta. Je suis venu chez toi en Syrie à Bandal parce que je t'avais appelé. Oyo salaki eza yangana yo. Picholuzubu mfumu ayebi. Héritier na yolo ayebi parce que c'est mon cousin ye mtando me mangana jeep. Ka Redi Amis mta soutenir ki yo na matanga maman. Redi Amis a soutenir. Ka ye. Financièrement à finance à sunga kinga Koffi Olomide na bengaki na tindi texo mais azwaki ngata tindi pété après na eko kende anniversaire à quartier la tête tu te rends compte donc ça veut dire moi c'est la musique le quoi nga na bengi yo oboyi ngai na bengi yo anniversaire je dois respecter sur les alaki que Suzuki ya katobeta concert mo droit d'entrée ngo ezala boy na oya na ngate. Parce que qu'on a droit d'entrer à la guitare, il peut se payer sa public ya Congo. Il y a un bensaki ba Suzuki, ba Willy Bula, bensaki ba ndeko ebele ba utai poto ba CNN alligator que je salue, bengaki ba ndeko ebele. Bonsoir pe ba caché. Oui, caché à la qui. Aya 8000 km. Naza na mukana na nga yanga moko, osomeli nga visa te. Oui, billet, yom to sombeli nga pour na facilité tâche. Masolo pe savem ba Monique Suzuki azui. Meilleure voix à quartier latin. Après 32 ans. Les autres, comme 33, non, 33 ans. Donc, ça fait plaisir. Nous n'avons pas dans le quartier latin, nous avons dessus. Si nous avons dessus, nous avons fait un zanga au Nazalagi avant 99. Mais on a comment on a 2000. Mais on a fait ça bravo dans le quartier latin. Je sais pas si on a banné dans le pas mon père ou mon conseil. Mais le pour comprendre bien tout dans ce moment na motema non le Koffi azala na place ni Koffi Olomide na motema opena Suzuki au senti bena koto mère azala koto ba différente est-ce que Koffi azala na espace na kata motema non et pas na Koffi azala na mutu omoni pièce Koffi il est là dedans le kuta mabe okobe tape mutu lisasi na nzoto peta msu Jésus babilo ra nzoto pete bimi mutu abikia mais beta mutu lisasi na mutu abikate donc ça veut dire pour moi, Koffi Olomide, c'est la tête. Dena Ebisara, mère Judith Massi, en exotique, naïe, alimentation générale.
na Savigny sur Orge mais Rosa Moutou de tout monde va terminus ba Dourdan tout monde va terminus tam sous ba Roissy Charles de Gaulle tam sous Orly Sud ou Nord donc il y a za terminus Koffi Olomide. Merci très cher internaute, merci de tout aujourd'hui opportunité grâce à la chaîne net moment et tu sais bino toujours fonctionner bino David Loté te roi bilamba koni star ma vinga na Turquie guerrier Sarbati na Turquie batunyo sur Angola ezelo na bino bo s'abonner bo partager ceux qui to chile bino lo na sur la vérité TV to na suka na indusa to na suka na événement bana no ne sera bino bo pointer ba rendez-vous et surtout ba na poto de ba kanga ba rendez-vous beaucoup ma ba rendez-vous na ba calendrier bo bleki na ba téléphone beaucoup de rendez-vous na ba agenda beaucoup na ba beaucoup na papier collé na chambre na le 28 février il y a souka un événement au biso tout okuta na wana na ba tumusu bana emi kinoto kutanité le tokuta na ex Bexi na arena na ex Bexi concert ya Fally pour pas di cap la merveille El Baramio chez les pipes de wolo to kozana na biso tout to komona na pour na soutenir ndeko na biso moko na biso o sa musa na bien sa musique ne bien na ex Bexi na arena donc to kutana na le 28 février nous les a bel et bien confirmé sécurité assurée makamoto organisation kitoko et puis pour na confirmer bino salwana na otikuna na se renseigner eza na 20 000 places ainsi. Donc, ceux qui n'ont pas tout vendre 20 000 places. Mais ceux qui ont fonctionné, tous les Congolais, ils ont téléma, ils ont 30 000. Donc, merci Fally pour le courage et belé. Tu peux le courage, tu peux encourager. Bon, mais pression par rapport à moi qu'on a vu dans le quartier latin. Dans le quartier latin, première jeune Congolais, où le loi a aussi qu'on y a tabaction dans le 28 février. Yango moninga azomona Congo na biso on dirait tous inconscient. Je sais pourquoi j'ai dit on est inconscient. Moi je préfère Batuna Suzuki Koffi Olomide que Batuna Suzuki Koffi Olomide. C'est gênant. Yalogolo tuna Wendo exemple Ferré, tuna héritier. Azan impression te nazan impression peut-être. Le kuta mabe na impression te. Peut-être so tuni a opé impression. Ba sala ka est renversé. Ba lo bakeno ba mba leki bakingandi. No so ba lekinga merci. Bolenga na binonga. Menga azan impression ya lo bateza la Ferré, za la Fally, za l'héritier. Parce que ce sont mes jeunes frères ba musika. Il y a biso vérité nga na sala ba musika par rapport à nini. Moi faut expliquer biso clair. C'est baza musika. Je exemple ma papa. Ko tungisa ngate yo tuninga pete. Ngape na tungiso ta na opesuka réponse. Na lobi yebisanga yo boti mwana. Nga na yesko na otuna mwana wana ndeni tata nayo. Na otuna yo ndeni mwana yo. Oh mais c'est normal là n'habite sur une question sur ça m'a bien biso tunio par rapport il y a quartier latin na quartier latin les seuls mois na bana nyonso ko febu soki oza mwa liboso eza na bala mibale baza ya misatu baza soki bozaka 30 peut-être pas eza ce qu'on a moko na bino a osé na salo bobetela Koffi Olomide ya do betango a osé sala soki message to impression soki zenita beta te déjà beta yo na lobité yozo ke na oke na makamusu se belé eza ko belete na lobi boye ngana lekara na TV quand vous me demandez exemple Suzuki ndeni mwana na uto robota yebisanga mwana na uto robota na opesa réponse nini faut pas tout na mwana na nga wana nani parce que de Fally ils ont vu de Suzuki chanter danser faire des succès na kosité botu nande bango Suzuki ndenge nini ba loba tamsu ba sali carrière pas mona rapé ba Suzuki pourquoi il est venu dans le quartier latin abanda beta na kibinda koite na pardon ndenge mabete na moni to siliki na ndenge mabete to mona pe ba papa wemba aso katanga na sisite ko katanga te omoni minde to solo boy tika ngo ezala kaka na émission non abakata eloko te non abakata na solo ba na minute o na solo ba boye ba Fally ba mona ba Suzuki ba Ferré héritier ba mona Suzuki azoyemba tamusu ba otanga ba chiki ba na couper moi na suka na biso aza na 18 ans akotaki université lo ako sa ba 19 ans ya on a lobi to ke na ba blague te ce sont des trucs comme ça ya on te bomi musique ya Congo ba to bomi musique ya Congo nani média yebisanga na moni vie lutu na yebite so vie moko lutu mabango parce que au sala média la journaliste vie Kayubi Mbeya to sala ba vie mususu banda be kuku sampu na ndo mona ya moko boye pena tamsu mona pe kester aleki tamsu papa Wemba aleki mais jamais na mona ki ba tourner papa Wemba
batuna vie tabulei to batuna vie lombo makiadi ndeni papa wemba batuna yango te yango na lobi amoni Congo e baluka boye donc na boyi question noté na lingi botuna on a sens bien botuna na sens bien il faut botuna nde ba fali ba Suzuki 4x4 ils sont qui so qui yo ngala tunye te so ifala za nani nga juste na tunye impression par rapport événement ngala vanda na yete c'est pas mon collègue. C'est mon collègue de loin, aza collègue ya musique ya musika na beti encourager na lobby quoi encourager quelqu'un wana ya makamusu wana skozo lukotianga na libulu liboso ya fali. Non, c'est mon jeune frère. Mais nakati au moins qui peut 30 secondes. Tout le monde a interview mususu ya batuloko ba que ton homme repose après papa Wemba. Alors je benam batunye pression par rapport à jeune frère fali pour pas zoya azo fonctionner papa Wemba pena qui est ouvert lo ba pena no fali pour pas félicitations tal exemple à suivre ça n'est bien mais elongo la papa Wemba te fallait écouter papa Wemba déjà bien beaucoup de papa Wemba déjà mais yango te ozo bon exemple no qui n'est infection même peu confier nous soit tunye fali pour pas pression par rapport à fali pour tout se performer papa mais yosko nani pas fali par exemple aux grand frère musicalement parlant so aux a grand frère pas fali peut-être na rose à la modèle na koyi biso vérité modèle yemo fandi maki aux modèle yo comme ce modèle na makasi ndé mais yo tuningati réponse dans ce que bomi ayo modèle ba obligera modèle tu fais modèle non d'accord soka yemo fandi maki na za modèle soka za modèle nangate aroza la pe modèle nangate ya ona uto ibsolo mo kati ya utaki na mbunda nga utaki zela okata ngate pardon micro pardon na répondre ya utaki na mbunda amonike na mbunda ba swedeza banani ba oboma biso na banani bana ko ozwa place te aluki moyen arekota na typique ngana banda ba mona typique Suzuki ene musicien ngana oyemba naza mwana mukie na nchiki nazobeta babiki na classe et na silisa nchiki na ngana math physique ngaza mathématicien math physique na silisa na n'importe école pampa maté ba Saint Théophile na lemba mais lukuta ba beso bisinga na memela yo moni be miso bo sala rapport to roloba to biteke vie rapport na mayele te soko bengi biso ba to tanga miso ba kombo yebisa ya bimisa brevet na ekaka azana ngote ngaza na brevet na libi comme na zoloba alors yango moni ba bloko ba uzo bango Congo et Kotsaki vie Koffi Olomide vie Koffi Olomide comme itam suko discuter ba pesa ki réponse mo na porte-parole ya Wera comme nani Sankara pesi azongi si réponse moi Koffi azongi c'est les réponses place wanga na moni zande media muta osala masolo wana nga place wana relekate mais tant lobi muta utainde tinambonda vie to za ba réaliste obi ke to sola ga malimbi bato otala biso ba interne bato oni la responsable otala biso eloka mabe ate bato otala biso mo suko muta utinambonda aina typique et puis lelo pas comme accroché na musique internationale la musique internationale mais bino bobi ça parce que musique ça limite musicien ko beta nyoso mais ya on a lobby ba musique musicien yebisanga muto asala exemple Coca-Cola yebisanga changer Coca-Cola bi Coca-Cola na ta Coca-Coco tamse aussi solo ma musique mais nazo solo la kasite ya kombote Suzuki a wuti na musique soko tuni orchestre tunga na beti na bani na les bourgeois na ndotangelo les bourgeois na ke le Kertadel pachanga kana kitambo ta on a CCD wana na ke Volto Santo na bandal na ke retrouve na bandal uzomona orchestre nga tamso na ruke yemba bazomemanga na batu po nazemba danger na kitambo suka na ngoba yako memanga wapi na flash musique a place na yibi bandeko na nga ba Samchintu ba Modogo ba Lebuka Buya ba Wilibula bisotu ba Somono zena si ça pardon suko après wanande je suis le premier à 16 ans à intégrer quartier latin Koffi Olomide tant on a côté na 16 ans à quartier latin yebisanga après ba 5 ans ba pesa Suzuki meilleur ba benga oni meilleur nini meilleure voix meilleur artiste non et le mot bimisika ba benga na français meilleur bo pesa bo ando ba pesa ngo batu pamba o meilleur soki nini yango nouvelle génération soki nini yango meilleur soki nini ya on a lobby pour Congo fabriquer makamna ko fabriquer na ndenge nango Suzuki il est Suzuki il restera Suzuki peut-être tamsu fali alata i couper nanga tamsu amela i koka nanga zela ngana mela koka na été alors il faut on doit respecter les gens qui ont vécu
mais question la biso osiliki osiliki on ozaka na prom na ye non nasolaka nga mungongo na nde ya makasi yaona ina loba komona opena bona ilobi no na problème na ye osiliki pena na donc plus ou moins 5 questions il meurt nous aki pena ya lobi azalaka na problème na ba vivante nga za vivante comment ozala na problème nanga mina biso yimna na yemba nzembo wana nazalaka na problème na ba vivante ya za problème nanga itenga za vivante nga za ya okufa te to solo la ndeko nanga osomona pesa yo za okufa ndengeni na tuni yaona lobi te nan na kufi te akoza na problème nanga ya yembela ngo bino ba vivant ya yembine kaka yo maka muso lobi nga na koza nga na yemba bino na bibino bozana bambongo nga na zanga na bibino bozana bani olenga kaka simple piéton bolataka oyo ya poto nga na salisa ya galerie mongo obi kombo obi so yani tubanda olata tombola bwaka na kisasa mwi tombola bwaka ete kama ba les honnêtes bato minene lelo bakoma bato minene pena na mbongo mais bateka babilamba tombola bwaka na ba les honnêtes tamsu pour découvrir ba poto mais Suzuki ateka tombola bwaka place morote Suzuki amba monkiki na musana ina 16 ans et poto alors na minute wana un moto respectaka mutu oyo afinga mutu pe na TVT na boma pe mutu te na TV na complica même mutu te na TV ngai tuna ngai Suzuki Koffi Olomide Papa Wemba Kester tu comprends poto je lango tête tu comprends que aussi que vous êtes trop fâché contre question de bicho par rapport ya arena concert autour de la bana monde c'est autour de la concert a fallu pour pas arena donc na ba internet et ko le canon to quand le côté ils a solo la ningo za solo la vérité donc au lobby au fait au ba aux amutu ils a tout juste pression mais tout le monde aussi donc maman Judith s'il vous plaît pestoza maman Judith Massi il a biso il a invité na ngolo romela il a invité na ngolo romela qui tamo motema po na moeni akomi likolo po mafuta matie moni clair na ba internet ba moni biso ke siliki ka pour le concert ya keso ba Suzuki zeta bande ya banda pe carrière botuna keso Suzuki alors ya on a le babo sala plus toza na restaurant ya Judith Massia place où il y a bien oya moi coulisses au vandi ba filmer auto ba kango photo te abatonga ba tuti vite fait au sali commande na yo li o meli au suite déjeuner no ya bien bandi ko boya awa adresse to fichier bino ngona numéro contact ko sala bi réservation place oza au bengi kaka asali le plan ya ko liana ya ko mela vite fait et puis aux allées sur le mot sur ma biloko relié ba provision bien ba provision oye awa c'est le provision de la prière bien puis biloko à Congo bazote Congo je perce bon mon ben ser peste tous enseigner pour moi tout ça on a bi poto moi mingité on met tes adresses était mais na commande bino ngona bozo ba contact adresse ya ser na biso Judith Massi après moi qui to classe au bata manayo au choix na mon yo za lesbi tu m'appelles ma ati après batonga na ba batuté éviter na biso mais quitte mon tema bi ki ozana kanda mo na bité ko mira molo mota mai ngana loba net kofite ngauna loba net kofite pasi ndo ba fana na siko biki na lati siko na lati mo vona pe yaka nango mais mira tamo lo mo wiki na mela naza kuti mira atanga ngana de dina bat po okita moi on dirait aux alimo likolo po osiliki makasi na remixer ba tout balinga biso David Lutete na Kinshasa Isaac Mambolo mes condoléances na part nanga ndeko na yo et puis maître Mukuna junior maître junior Mukuna maître Toro 450 toro na kata toro na MP Idari merci pour na ba soutien na bino o bosala pour na biso teni tskoto yeba loko kiti mon esprit première chanson oye ba pinanzemu na yo signé Suzuki na carte la tezarani nazolinga omoni sozozongisa sune bandeli tokoma ide na katikati yo zongisa sune bandeli année prochaine Suzuki na juin a sa 30 ans ya carrière alors so ba msuba début carrière na yo na début carrière na yo première chanson ezakini nzemo na nga unga mona composer aikoza mwami bale misatu eza stila Jamaika na yebaki te pimboko elanga bolingo mamanga na we sango etamboli lokola molinga likaya epa ya baboti bayo bango pe balinginga wana première chanson oyimba Pimbo mais il paraît que Pimbo ngozara ex non n'habite parfois même sur les passés me change jamais je m'excuse pas mais il paraît azara ex na yo azara monsto lingaka mingi to ba peso chance oyimbi il paraît tete nga ba pesa nga moi cité déjà naza na banda ba pesa chanson ndo yemba tango ba pesa nga chanson te donc na banda ko yemba déjà nzembo yo na kombo a Pimbo
Donc c'était une copine à moi. Donc nazo vanda na bumbu et pas koko na ngai David akufa na 101 ans. Donc on a ça sumbote le loi rosa le na 180. Donc koko na David tango akufi avant kufa alaksa ngai absenga moi sur alingio foza naye. Yona Pimbo. Pimbo. Siko na lingaki sous makasi pour parce que ngazaka moitié congolais moitié angolais. Boyo fala portugais. Boyo kango jamais te fala tenga botama na kisasa na yebi kutu mamba portugais te. No ga mama na ngato koko na ngaba pesa na ngambote mo esike mene kolele fioti kaka blo na yoka yangwana ya kizombo. Donc mama na ngato ku Felisa mafuta muzombo. Papa na ngato okufa Dodunga Fura mutabandondo. Donc je suis le fils biologique ya Dodunga Fura André Matafari. Yango muna zolo bakeno masolo ezaka ndeto solo masolo no wana. Togo sous mon extrait Pimbo. Totonga ya biso planète mo susu Pimbo pona terre tokozanga libonza ya Noé ya soloro la terre ki bolumpie ere nakotuna baroyo babandaka bolingo ya sikara tango nyonso mobali kobetaka mwasi na ye fimbo mwasi pe lokola azwa monoko ya mama na ye akofinga mobali lokola kutu mwana ye abota nasengi na bino bo changer caractère Suza Teofibanga betanga te. Mais on peut dire Fimbanga betanga yango ça ba succès. Yango zo pesa misi, yango pesa baninga bala. Yango ça makambo. Mais uzaka na ye Pimbo. Ah papa. O nzembo eleka na 1990 91. Mais batu ya bala ba se ba jeunesse. Déjà oyo mo se bobo bobana ki bo jeunesse ko balete. Tete. Nga vraiment moi si déjà exemple. Ce to bandi ki shirika na yo. So monto ko si inane. Yebsa na ba le suste. Ngai so monika moi si to bandi ki chéri. Donc il faut à la limite 6 mois. Donc na 3 mois mon na pena na expliquer yo ndenge na balaka maman na ba Steven na maman na ba Rosie. Parce que moi j'avais deux maisons hein. Pas 3 maisons, 3 chevaux, 2 maisons, 2 chevaux. Na comme na ineti malien. Na zaina moi si donc so ina tsezemi na poto. Na kiki sasa na tsezemi. Donc bana nga bazaka na différence à 2 mois. Je comprends. Donc nazaki ki pe mutu. Na yo comprendre te mais na yo mona ke no ki sasa elingi na ngata poto mtelinga nga. Et on a fait na poto na tika ki sasa na epsa pe vérité. Moni ko sola na mutu vérité ke maman na lingi na nga yote ezara bien. Ke otike na ba espoir moko boye à vivre en espoir HP à moi c'est les gars moi mbangu yo ke kuna zo sama kam na yo rien nzamba osambisa biso. Azana vie Pimbo. Ah oui bien peut-être. Pimbo aza vivante. Obligé soit akufa na yo. To pesi mbote. Na pesi na mbote na grand frère na ye. Na pesi mbote pe na beau frère na ye. Ya Elvis Ndembi. Na pesi d'abord ba mbote na musika na yebi koza na Saint-Denis. Kaka po olinga okutsanga na lekite. Nga naza déjà marié. J'ai mes enfants, j'ai ma vie. Na rôle kana bouzi éviter. Mais au salara bien parce que moi c'est alors la pondu. Oye bate tabazana besoin pondu toi la besoin manioko. Oye l'accès pondu mon aller pondu ko leka yo mo manioko. Merci na pesi dawa merci. Voilà. Et ça biso bien mais lelo état qui est chanteur et c'est au cours des biso na ben 33 na 60 moment na quartier latin. Hein bien na quartier latin na micho ba beta na quartier latin ou ba beta ensemble na yo no beta preyo autre c'est comme moi 5 listes oyo comprenez qui va ba grand chanteur na quartier latin par yo. Ouais, na quartier latin. Donc au son kabiso na ba internet moni quartier latin on peut aller loza oya kalaté ya kalapeza oya leloté. Donc na sagesse l'intelligence tout musicalement parlant au son kabiso na ba internet on a besoin de 5 musiciens oyo santa qui va ba grand musicien. On va bêter dans le quartier latin, attendre au balika, attendre au bazasia. Na vanda d'abord na bana mama mi balete mais matoi yo kaka. Vraiment lukuta mabe nazo tangé pe ya liboso teke po na tangé ka liboso po na bango tete na tangé pe ya liboso parce que ya liboso. Ezaki promotion na ye. Na remercier d'abord Fali parce que d'abord ye pe na yena. Na ebitina nazo parmi ba meilleur chanteur. Na simananga vraiment lukuta mabe na quartier la to ya ko salama wana bana mama mi balé hein to lo bateke po papa ra mokote
baka baleki na nganga pe na frère na bango donc grand chanteur bon chanteur eza ngo afali deuxième na moment na bango deuxième ate troisième pas ate quatrième ate cinquième ate na ebiti na lobi Sam Chito ba yeba o Sam Chito ayimba na fali te na bana mama mi balé ngana che génération na okena bana mama mi balé yo sunga biso ba na qu'est-ce qu'on a oya papa bana mama liboso vraiment muto ayembisaka na quartier la te koleka de fin ba biandonga chokoro azate que ton âme repose un peu. merci papa prince muto ayembisanga lokola modogo barambo azate 3 muto ayembisanga neti Eric Tutiate na ndabenge Lionel Richie bebe wanga motema ye muto ayembisanga neti Willy Bula azate ngombe ningisa mokile ningisaka ngombe te biso na mboka na biso baba tuto somba kabwato na mokili te na ebale Willy Debout mais tango rappeler nga Willy Bula na pese mote na kin na esi rappeler susu nze momo boyembaka yo Willy Bula na chanteuse na bino Nana boyembaka petite sœur et bilo mon petite sœur qui si famille soni bilo mo ba jarona to ko mo c'était dans so ko komi na question na yebi yango mais ezanzemba kofi mais na oyemba po ba public ba tala biso yo tikali na nini ao kabi nzoto ao teki motema na mileki oya nzela ngao teki mobimba na yo ao kabilo kumu na loyenge oya mopiato mawa petite sœur osali soni ndeko ya mwasi osali mpasi nzembo na bwaki yango pena pona mena vila bana ya welisa mbayebi nsoni te mbayebi kilo na nzoto te mbayebi lokumu te mokili bongo boye te mokili bongo dusema mokili bongo nalimemia mokili bongo boye te mokili bongo maleme mokili bongo na respect mawa yo bota makiki toko pe na dignité pour te changer la note mais ce qu'on dit oui que bongo za ndeti boboki la mutu mo jeton te oza na idée o tolo belangati mutu mususu mona batekeli onzembo yo yembika nde batekeli yo c'est fini il paraît que boboki la ngo ready il paraît que ready a mis son obi mana leki kofi le miliona bozongisela yo boyembela sonze toyemba nzembo moko boye na bord ezanga kombo bokoko okamopa oteo 119 Diabolos, les colons de la musique africaine, Makila Ekotanga, Babi Aimbelagi nani? Aimbelagi mwana na ete, ako yembela fali nzembo te, fali aza les colons ya musique congolaise, non. Bokoko kamopa oteo 119 Diabolos, moto azanga papa na mama na ndule, moto azanga papa na mandule na ndule, yalo kwa moto azanga papa na mama na musala, donc il est sans pitié. C'est lui qui m'a montré que le patron a toujours raison. Yipsanga, patron a tort. Patron au salaté, patron au tombo la mesate, muta musalanda oya biso ba Suzuki to tombo la mesato imba banzembo. Ce qu'on fait en retard. Asa patron au PC tort. N'est peut-être comme na ba phrase na lo ya science. Frère au fond nzembo wana petite sœur, boyembela ngo redi miss. Bien ba liboso yo kongo a. Personne. Pour redi miss alob mana petite sœur kofi lo midi. Personne. Wana gut na yebi na ngagut ngote na yebi gut eloko te nzembo esalama enfin eyemba ba na 1993 93 yebisanga ba vieux ba vandra na poto que je salue de loin azana na poto ba vandra na bango Kester nem ta ina Victoria na kisasa mo azo betra boina orchestre nai ba defa ba zo ya boina ba big star na bango et on a ebisio le miron des oreilles Congo et kobonga mukoto koma conscient parce que mundela lobaka a senti que bomi mutu a rotiko zara libre wana mais soka zuba preuve ndakangio nakosi ouais nous au Congo on n'a pas de preuves to kangaka mutu ndoki mutu boye mutu kingana mais chanteuse na bino Nana kenda pa noemba bien bikene Nana
nana normalement tozwaka ye chanteuse te tozwaka ye danseuse moto ayembisa ye na nzembo ya style ya Jamaïca na nzembo ya spaghetti et puis na nzembo ya automate emema ngai zamba nyonso yokoki kokima ngai butu ekufi ye mama bavokoka neti ya DST ezalaki nana moto ayembisa Nana Bwanga na premier album eza Yado a Congo Papa Do ye moto ayembisa ye abite soki bo travailler na ye bosala baker tosala mpe baker ici ayemba bien ayemba trop bien soki akenda akufa oyo aza envie ntango wenge eimemi bato pena toye poto aye poto anabina na sermo Karine si je me souviens namonaki na ba YouTube ser na biso azala na poto aza na Bruxelles na Belgique Nana Bwanga azala na Belgique pesi mbote mokuse atalo na suka merci pour l'opportunité opesa biso et puis obwaka no bato na yo esala au moins bien et pression par rapport à émission na biso conception omoni yango ndeni conception na yo eza bien yango nazolinga moni soko oza na kisasa j'ai échangé et donné pe changer. Moi je vais juste respecter frère nanga o basala rapé misala na bango parce que baza ba frère nanga bana basi na ona bana mo ba otala biso na TV mais par rapport ya ko uta question ya on na boya ikaka na siliki na ngate so tunyo ko pression par rapport à émission eleki nango bien émission na bengango donc bo pesa émission kombo mususu parce que solo la vérité solo la vérité TV ngana bengango valeur de noble valeur de noble TV donc solo la TV valeur de noble TV donc akozwa mutu tam mususu olataki bien te mais olati bien solo li bien obimpe likolo na valeur ka ba noble donc eloko mabeza te merci Vanessa batuna yo biso comme d'habitude na Angola to biso no roi bilamba konistar mavinga na Turquie blaze zibo na Angola keli tsumbu ojeps de Paris na Paris keli tsumbu yazala na Panama to pesi mbote pesa za on la puissance net moto pesi DJ Zenith to pesi mbote DJ Zenith frère ndeko ami ya keli tsumbu DJ Zenith il pas autant la bicho bat vraiment trop bon la bicho Oli bakwe bosani à la prochaine émission. Mais billet le 28 novembre et le 28 février 2020. Obi ngala zanango. Il y a concert à Fali. Billet ya concert à Fali ngala zanango. So ina memaki on ngana laksa pona tambuli nango te. Makamzo seza ndenge mususu. Ezana ndenge nango ngana zwa ticket me na somba ona Fnac. Na Fnac oya Onle Subwa na Paris Nord. Na somba ngoko somba na mbongo na ngate me Stella Malonga une belle dame. Yemtu abakselenga mbongo na sombiango ya rozala ngape na rozala membongo ekokite abakselenga to sombiango ekoza ba koza ba 120 zomona biso bien et ça biso bato bosomba déjà ba ya somba na porte et comme susu maka mususu il faut placer za la pokota pona ebiki un concert on est simbi de Jeza déjà Mon que ça biso vrai bien bato bosomba déjà ba billet te kama place ne souhaiter ka bien na poto billet te kama concert on est concert professionnel ba place déjà calé so peut to longo la ba so peut do l'équipe billet to longo la ba kit pour to salara 30 000 places so peut to monique to kokile biso to ba vana mon place à l'aise na kit na ye to beta 20 000 places donc boza boya et belé concert bel et bien confirmé merci ba internet pour la ça c'est net pour moi et base Gardinor pour kala mingi te na tambo na ba base nyonso ya ba abobenga ba commune to benga ba département donc na base Gardinor beaucoup tampongo ibisa ba na base Gardinor to ya wana mutu nanga junior et là la plafond Wilson visa Schengen a comme ça ba africain ba européen to ya na base Gardinor na tige pour na oswana ba ya base Gardinor to ya na tige pour na obita lisura le 28 février quand ils ont tout monde partout mais plutôt ko vandi sabato ba l'ambiance c'est le moment ouais ngai loko ko vandi César moko j'appelle tout le monde et j'interpelle tout le monde en France comme à Paris ou par rapport aux banlieues parisiennes. Nous avons une nouvelle exotique, Judith Massia exotique, alimentation générale, vous avez tout là-dedans, juste à la gare de Savigny-sur-Orge. Si vous avez pas le moyen, voiture, comme on dit, hein, en commun, il y en a. Bus 385, c'est juste l'arrêt, c'est le peuplier. Donc, contact, c'est 06 01 27 63 83. Adresse, c'est boulevard Aristide Briand,
Savigny-sur-Orge. Donc, j'explique aux gens qui sont à Épinay-sur-Orge. Au lieu d'utiliser votre Navigo, ticket, aller-retour Paris, pour aller à Rouge, nous avons Exotique chez Judith Massia à Savigny-sur-Orge. Les gens de Juvisy, il ne faut pas aller loin. Nous sommes juste à côté de chez vous. J'appelle ceux qui sont à Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous connaissez la maison de maman. Et vous connaissez l'Exotique, c'est à Savigny-sur-Orge. J'appelle tous les gens qui viennent même de Dourdan. Massy-Palaiso. On ouvre de 9h au soir. On peut arriver même à 2h, 3h. Prince Matundu, Yaya Baleki, même Fleury-Mérongiste, il faut venir. Les gens de prison Fleury-Mérongiste, venez acheter. On va vous ramener ça. Menavilla, petite série propre en Allemagne. Vraiment, solo là, TV, Valère de Noble, Yahon Monibiso. Le 28, Tobo Sanate, le 28 février 2020, nous avons un concert Yafali pour Pana Arena. Voilà. Sans oublier Nathan Matundu, James Kendai, Nabosani Pété. Tous les vendredis, on est chez Maître Djonga, 36 rue Marcel Dassault. Mais si on va aller loin à Bondy, on va appeler une seule personne. Si vous venez, si vous voulez appeler sur le numéro d'Exotique chez Judith Exo, vous appelez une seule personne. La personne, il n'est pas loin, il est juste à côté, à chaque fois il est là à côté. Bokobengara yemoko, yemoko paroya. Vraiment. Bobenga yaya, posora yete koma mabe. Mabika. C'est bon. Babenga yaya. C'est bon. Tokabo na biso, merci. Merci na Mbalasima. Ouais, Alécha. Tu benga via Alécha. Te Mbalasima sala biso kando sala biso boye et sala biso bien sûr to bengi yo comme ça au respecter ndo sala boye. Merci. Aux émissions na bino ma mission nous bona pour sur les kabo contacter biso bo komeli biso eza pour na bino sur la vérité. Merci na bato to bo s'abonner na ba obro s'abonner lelo. Merci kitoko à la prochaine occasion. Salut, Bye. ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig et Niema, Follow la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste na bino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse.